Chers compatriotes, je crois que l'heure est grave. Nous avons suivi hier, nous tous, comment Kabila a monté une vidéo pour salir et étouffer les messages de l'évêque Mukuna. Boyebi ba Rwandais, bazara na système, il y a ko selat makam, ko sala ba montage. Na kati ya mokili oyo, ba sozi ya bato bazali, bato ba kokana bazali. Et tango ba moni ke message ya Mukuna e mati makasi. Message ya Mukuna ezo senga ba Congolais ba telema ba kanga Kabila na ba crime nyonso sali na Congo. Kabila comme c'est un criminel, comme c'est un voyou, c'est comme c'est quelqu'un qui n'a pas été sur les bancs de l'école. Lui arrange ses histoires, règle ses comptes qui par la violence. Et voilà, groupe naïe stratégique ba koti na réunion na ba Jean-Marie Kassamba ba moni était montage ya ma solo ba luki sozi, c'est-à-dire sozi za mutu ba koka na Mukuna ba zuiye ba futi mbongo akoti na mutuka soki bazalaki bato yo ba piégeaka Mukuna to balingaki ko piéger Mukuna, il a fallu ba filmer et bandeli ya lisolo suka nango voiture na kati na libanda. Tala erreur bango basali ba filmer na kati, ba filmer libanda te. Soki bo tali bien bo mona ke le fameux Mukuna ou aza na vidéo azalaki bongo na kwiti. Comment mutu oyo azali bongo na esengo na ye azosala likambo na ye na ndenga ya ndenge nzoto nezo suppressé na ndenga immoralité na ye après akola la pongi ndenge wana. Ça prouve à suffisance que eza montage moko raté parce que boyebi ke Mukuna n'est pas n'importe qui. Mukuna azali évêque, azana l'église et puis aza homme d'affaires. C'est-à-dire Mukuna azana appartement, Mukuna azana bandaku, Mukuna azana botel ou yosoka koko kende au kende incognito. Alors je ne vois pas Mukuna na célébrité azanango, na monoko azanango, ageno sala ba aventure a bongo na kati ya voiture. Bato basala ba aventure a bongo na kati ya voiture eza bato FCC. Bato a peu perdre ba criminel nde bato basala ba aventure ndenge ko bimana basi na kati ya ba voiture. Mais Mukuna na moralité azanango, na popularité azanango, je ne vois pas star moko ya monene ya Congo asala ba aventure a bongo na kati ya voiture pour abike ba redécouvrir. Soki botali bien, Kabila tanga azoki problème na Diomi Ndongala. Il a agi de la même, a joué ba foyo témoin. Diomi Ndongala qui a violé bana ya underage, c'est-à-dire bana ya moins de 18 ans. Et pourtant, ils ont eu aventure. Ngayo nazo bazana moninga na ngamo kwa sa mokonzi munene na armée. Aïssa ngayo messager proverbe 30 le combattant Didier Forme. Mukolo chama kolona kini kaka na aéroport à Kinshasa. Tukubimiselo bana mibale ya basi moko à 13 ans moko à 14 ans. Ba yina ba caméra ba lobi pasteur oyo a violé bana mibale. Pourtant yo ucho kita na avion bana no yebi bangote omona bango na note mais omona bango ka liboso ya caméra ba tu mokili mobimba ba omona pasteur aloba mama solo ateaka minzoka za violer mais bana wana basi na ba journaliste na Kabila na justice na ye ba oyeba ke eza montage, c'est-à-dire nangonga oyo musée Mukuna elo toko ko senga no biso ba combattant tout oza simana yo. Tous les combattants du monde entier, vous avez la avec Mukuna, Bolanda, vous avez parce que na Congo, vous avez les dans la vidéo, on allait partager en gros, vous avez analyse. Vous pouvez regarder pourquoi vous avez ça en Congo. Vous avez commenté dans les et pourtant, vous avez une guerre médiatique. Les gens qui ont une pour les Chinois, les Américains, la guerre, et tindi ba tinda ba virus. Oyo ezo ko attaquer batu nanzela téléphone pe nanzela ya nini ya kokuta na batu tout. Donc tout ça na guerre na kati ya guerre eza ba stratégie oyo ko gagner yango ego simba yango faire gagner batu. Tala Kabila mikolo, qu'est-ce qu'il a fait? Ayebi bien qu'il y a une popularité, ayebi bien que ba Congolais a tapé chaque Congolais $100,000 ba voter te ba linga ozonga présidenter. Pour ça, 18 ans échoué lamentablement. Mais là, on est à comme ça. À comme que Tindra moi sinaï à Salaba. Donc, à fond la bopito et pourtant, durant 18 ans, à Salaba monté, Azali Kobima toujours à la une, Azolina,
bato ba mona ye na ba acte social na nyo surtout pour bazo tala 2023 bazo luka azonga ou bien mwasi na zonga. Alors na biloko wana nyo surtout il s'est même permis ya kufuta bato FCC mbongo ba ke no ko applaudir ye na Kingasani et pourtant côté kuna ko to ba ko betele maboko te. So vous avez le nombre de plus de 20 personnes de FCC, bah fouti bah 5 000 bah gagné. C'est-à-dire Kabila a étouffé message à Mukuna Oyo ya liberté, Oyo ya kokanga Kabila ko meme la justice, nenga sala qui pas Coutinho. Alors bah donner ça changer pour l'année Coutinho bah kangaye a sala 9 ans en prison sur 8 ans parce que Kabila va être président. Parce que Kabila va contrôler justice. Mais ce qu'on va donner changer, tu sais que Moutaza président bazo partager pouvoir na Kabila tu sais que dasa azui nini tribunal bako sala suma kambo basala ki bako sala mukuna makaba basala ki kutinote yango moni ba monter biloko bato ba yebinga bien na linga mukuna te na sepelaka na doctrine na été mais awa ngana mukuna toza bo moko po biso tout toza na doctrine kaka moko il faut que na Kabila asali ba crime belé Kabila c'est un Rwandais ayibi mbongo na biso. Plus de 80 sociétés à Congo, ils ont bongo détourné dans Congo Kabila. Azwa, au moins ils ont caméra sali, n'enga zuba ba compte bancaire, a fongolé liba na tout, ils ont n'enga FCC et kola et ça là, ils ont n'enga Kabila na batune basala. Caméra n'a fait que copier. Ce que t'as bien, Alexis Tamamwambe a humilié sénatrice Wana na marabozanga tina. Ponani parce que toi FCC sont des criminels. Ce sont des bandits, ce sont des lumba, ce sont des ivrognes, ce sont des médiocres. Ils ont n'engé na bango ba jisaka, ils ont n'engé na bango ba randa compte na bato. Alors biso oyo tozali bongo na diaspora, ilo koni toko ko sala, ils allaient ko soutenir avec Mukuna. Ko yebise que toza bo moko na ye, ko yebise que a continuer, si quoi sala ne a retardé sous les cambotés. Donc la Jean-Marie Kasamba na Kabila ba monter ba biloko oyo, et simbité bato ba ndimi angote. Babimisi ka bulumbu babimisi ka osa beba sexuel na mutuka mais bato bayebi que za montage za attaque ye a saisir a la sous confinement ici la té abimisa population pour na bakanga Kabila ba meme na tribunal pour te ici là asangana na bata ya IDFS azo bata IDPS azo ba jeune congolais à Kinshasa azo bata église na azo bata renaissance bango tout ba ça la front commun ba benga na Kabila a retardé sur le route tout ça simanayo vive le Congo vive Jésus-Christ, le roi des rois, vive le combat. Merci.